moto sirène a joyau pour a joyau au banda a utiliser pour banda ko détruire ba vie à bato mususu. Mais la femme de nous a une pour détruire. Aye pour ma femme de nous a ko détruire yo, a ko détruire vie na. OK. Na temps ebele oyo sali na lotomo ko la nsama na ba délivrance. Combien de sortes ba sirène yo petit na ba njoto ba? Ebele parce qu'il y a plusieurs portes ba sirène pour ba kotaka na ba vie à bato. OK. Ils ont la porte involontaire, na ba porte volontaire. Porte o déjà ba si ba fungoli là c'est déjà sirène na kata na kota na vie na yo. Wana za ba porte mo involontaire yo fungola te, mais ba to ba fungoli là yo. Porte monsieur allez porte volontaire yo moko muto benda sirène. Aya na vie na. Comment? Ba sirène monsieur a côte ba plusieurs portes na bango ba yaka mingi na ba ndira ba maya ko sukola ba zambu. Akim se bango bina obala mwana bino samedi ba se pe yako bala mwasi na yo o mwana muke azaki na âge ya 3 ans papa azaki na 65 ans mais azaki papa misala mabe mo ba porte o ba mari de ba sirène ba mari ni ba kotaka à partir ya wana akoti soko moni mama ozolandanga omoni papa ya mukolo papa ozolandanga omoni mama ya mukolo azoloba mwana na yo aza mwasi na eto aza mobali na telemela ye mbala moko asa koti na munoga mo papa bano gangela mama yo za soba nyoka kokota munoga mona nyoka koti na munoga mona njoka ezaki chef kutimia kota batu mingi alala kana butu mais nzoka papa mama oyi batu muso bakenda libala mais akenda na mari de nuit na chaîne moko française nani Rihanna to Beyoncé comment les nani française nani Donna Madonna c'est comme ça yé ninga bana tourner clip ningi mo pesa ba témoignage abano za ni ata bomuni alati bilamba azakini et tant azo balancer le limoli bisanga parce que ça la question eza ba mari d'une ba femme de nuit eza ba maximum sans tabou tant azo balusa loket naye ba 250 000 démons bazo bimana sexe naye tant azo tala ka clip naye démon ba mo azo zoye yango to mona ba mission muso mona ya bina ka balusa ka loket bah moi c'est lui alors transmettre bino ba sirène alors transmettre bino ba esprit sans les savoir mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makoni. Bonsoir, bonjour chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, c'est la princesse de l'Éternel, Maman Tiffany Mokwa, devant vos postes, que le Seigneur nous bénisse, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait souffrir d'aucun chagrin. Shalom encore une fois de plus, et bienvenue dans cette émission Table Sainte, bazana maloba kolobela bana nzambe bakindaka bisika na bisika te bazongaka ana table sainte na sujet actualité aussi de la Bible pour que tous allons édifier. Sans plus tarder, aujourd'hui je reçois pour vous un homme de Dieu avec cet homme de Dieu pour développer entre autres phénomènes, sirène, femme de nuit et puis mari de nuit. Sans plus tarder, toujours à la régie, absolument moko et on se retrouve toujours ça. Régie à vous.
De retour sur ce plateau, c'est quand tu as fait plaisir énorme. Na maman Dada Nzimbo, Oyo Azana Belgique, na papa JC Nzimbo. L'événement mène déjà, hein, c'est samedi, na dimanche, ouverture, il y a église, na kati na le Warden wana, et na kati il y a Belgique, wana bozangate, boya ibele, kola kopambola bino, bazalana na bandeko piché kinkela, mon grand frère que j'aime beaucoup, bozala ibele, tozana prophète Arnold, basus babinga kaeli swanzambe, on ne sait pas le pourquoi, mais pour y shalom l'homme de Dieu. Oui, shalom maman prophétesse. Bonne nuit, santé. Oui, santé, ça va par la grâce de Dieu. Pesa na bandeko bakolanda mbote. Oui, na pesi bandeko tout bozolanda biso partout dans le monde mobimba bozolanda biso. En tout cas, Nzambe ya pambola bino. Je crois que vous serez vraiment bénis à travers message oya poko alelo oyo mona maman prophétesse oyo kutana biso na pesi bino tout mbote ba na Nzambe. Shalom, shalom, shalom Nzambe a pambola bino. Pourquoi l'histoire Nzambe? Oui, l'histoire Nzambe parce que batu batali babisika de travail rappel na communauté place Nazali oyo Nazali représentant ba façon ba misala auto salaka ko prophétiser quoi. Mutu atemi au détaillé to bana depuis na bana mike depuis na ba âge à 8 ans. Ba katimba la moko. Donc batu bazo mona ndenge message ezobima ezozala exact. Batu babimi so ezasumi so bomutu te. Nzambe. Ezami so Nzambe. Ba miso bazami so satana. Non, ba miso bazami so satana te. Ce n'est pas dit que je suis dimension de dimension ba mona que dimension mutu lobela ezasumi so Nzambe ya mutu te. Pour au détailler nyoso. Donc voyant. Donc voyance et puis voyant. Donc voyant c'est ça maintenant l'époque la cabane benga ba prophétie du voyant. Voyant de le ne komi mabe. Mais la nouvelle alliance non, na ligne voyante parce que voyant zaki na ancienne alliance. Même mon ancienne alliance to boki te. Yesu abina yete pona na. Mais lelo normalement na 5 dons ministériels. Ils ont des prophètes. Oui, tout nani. Oui, nous sommes dans l'émission à prophète de l'Église. Papa, ils appellent sur internet. Oui, c'est ça. Pour dire bien que de la nation. Baba ya papa la bite non hein. Oui, pour la papa beaucoup de coco parce que déjà il y a déjà une église na biso a Benoît père spirituel nanga. OK. Voilà ça le coco nanga. Coco na yo voilà ba coco. Na fse papa Denis sauve moi au talibou na poné lui on moko to balo beta bisakoli. Tant qu'il est de la nation. Est-ce qu'on bet abi wa zabilo to beta dada. Na bete la aider mutu moko na beta bisakoli exactement. Donc quand il na kutani na yo. Ba coco ya Denis. Aux appels sous misu ya Nzambe. Ce pena ba bisu was ko fo zanga moko pona ba pena ke awa pena mosakola on yata voyance. On nous se concentrer. Non, bon, na ko sakola nanga, je continue. Ce pena otalinga ce mudazuga numéro nanga. Te yamba tu non. Na beta yo. Ngamoko pena tandanga penza pona ke ba. So na beti yo, baba ki to yo na kia 20. Te ngamoko ndem na omoni nga batu ba yebi ke soki la princesse Antimi. C'est que ponga na yebi ote. Nzambe na banga ka Nzambe na respecta mutu nyonso ta mutu. Nga moko so na confirmer o lelo na bité oyoyo. Pas question. Donc yo oza mosala Nzambe. Yo kana bisilo mo avant na kota place na demande na yo. Avance. Na limina lo baboui. Moni batu beto na bengi liso Nzambe. Il faut y 5 dons ministériels ba partir Nzambe na ba 5 dons wana. Donc évangéliste za mono Nzambe. OK. Yenzo pata sang malamu. OK. Apôtre za loboko Nzambe bazoko tonga. Mosako la za liso Nzambe. Ne pas citer d'autres venus. Pour nous on pas na yo moza mosala Nzambe yebi basenga prophétie. Babi ils sont poussés du Saint-Esprit. So on a prophétisé pour nous ngo senginga. Ils ont na mitindika mina yo et nous na tindika molimo santé. Mais tout Nzambe lo ba pona nga na monyo. Mais na lo ba parce que au senginga. Ba église ba yebi nga bien senginga muta senginga prophétiser pour na parce que tant on le kana émission on le bana ba ba benga yo non. Oui. C'est que ça na makambo so muta benga. Ça na makambo lo benga. Ata yo ndingo za na ko lo makambo belé pour na yo. Tant muta yo ga mama na zo biso franchement. Tant bo le ka bo pesa ba numéro pour ba benga. C'est ça neti muta yo ko consulter yo ayo kanzambe. C'est ça. On appelle na tanga ka bano ki consulter ba sakona ye entre autres Saoul Pakena ka bungse ba brebis exactement sakola aye ayi ki Nzamba loba. So ba ba ki sa on fait banganga. Nganga loba Nzamba Nzamba pas loba ka Dieu parle. Donc au moins ba image na les belé. C'est un peu pardon. Pour na yo tout sur la caméra. Voilà, c'était juste l'ambiance de cette émission. Merci. Mais ceux qui pensent que mon prophète obéit à la sous émission gozala. Il faut y bisa ba. Nga na koya ko ibisa bino ke vraiment
aza vraiment misu ya nzambe parce que kombo apesi eza munene faut peut mona misala na yango mosakoli phénomène sirène femme de nuit mari de nuit différence nini parce que tolandi yo mingi oza na ba délivrance oyo bato ebele onkola kango na nzela na sirène na femme de nuit différence ezalani. Oui, en tout cas nalingi na lobama mokie batumi babenga femme de nuit babenga sirène tout ça mais en réalité ezalaka de mari spirituel et de femme spirituelle parce que ce doit femme de nuit tu dois mari de nuit cela veut dire que service na bango ezalaka na buto pendant la nuit na moi batiki or baza ba femme spirituelle ba travers même pendant la nuit même pendant la journée aussi donc phénomène na bango baza na makambo belé o bayaka na ba vie ya batu surtout zongi moke na makanda nzambe toute la pensée en nzambe ndenga saraki libala na toute la réalité pe ba mari de nuit na ba femme de nuit to ba femme spirituelle na ba mari spirituel nde ba osala na ba esprit marine o ba sirène ozolo ba wana nzambe tango asali mokili na ye asali banyama asali nyostu ayekozwa Adam la lisepongi kolamuka pongi ya Adam nzambe ayeko présenter Ève Adam lobi os de mes os la chair de ma chair Adam alobate l'esprit de mon esprit jamais. Pourquoi? Parce que l'amour, bolingo, et ça se passe pas au niveau de l'esprit. Bolingo sougara na mikoa, bolingo sougara na musoni. Mais ce qui bolingo commune spirituellement, et c'est sur bolingo nzamba kilate. Parce que nzamba kila bolingo za na mikoa, za na musoni. Alors batu mingi bazo passer amour spirituel. Bazo lekana ba mari de nuit na ba femme de nuit pendant la nuit. Bazo sa na spiritualité na molimo. Alors, ils ont vraiment le seul mari au Azraka spirituel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tant que déjà yo commis déjà la mobali moko ya moli mon avinayo, et bah déjà vinayo ici baby parce que au sangi sanzoto na muto yebiti. Comment tu veux na toute une question, tu peux avoir sirène soit avoir femme de nuit. Oui. Différence là bas les années sirène, toi on a femme de nuit, la sirène différence. Femme de nuit azali ba esprit oyo ba yaka pendant la nuit. Et puis les grands mingi nandila na mutu pour la usangisa mutu nzoto mais sirène a travaillé na kati ya mutu akoko peso akoko travailler ka azakati na yo mais azo pesa peut-être beauté pour dans séduire batu ayaka mingi so akoti ko pona mutu ayeko détruire mutu na te mais ayeko salisa mutu na pour abana ko détruire batu misusu ako tizo biso peso beauté kitoko tant yo bana kutana na batu zo sangisa banzoto yesu ko za facilité à ko détruire via batu wana donc mission ya sirène les amis ko séduire mission c'est sur les amis ko détruire batou mais tandis que mari de nuit ayaka nde ko utiliser nzoto o akoti na kati wana la personne o aza possédée dans sirène ayaka ko utiliser mutu mais femme de nuit ayaka nde ko utiliser nzoto mutu sirène akozwayo po azwayo o banda a utiliser po banda ko détruire ba vie ya bato misusu mais femme de nuit ayende po détruire aye po na ma femme de nuit ayeko détruire yo ayeko détruire vie na yo. Ok. Na temps ebele oyo sali na lotomo kola nsama na ba délivrance. Combien de sortes ba sirène yo kuti na ba njoto ba? Ebele parce que il y a plusieurs portes ba sirène ou ba kotaka na ba vie ba. OK. Ils en a ba porte involontaire, na ba porte volontaire. Porte o déjà ba si ba fungoli là c'est déjà sirène na kata na kota na vie na yo. Wana za ba porte mo involontaire yo fungola te, mais ba to ba fungoli là yo. Porte monsieur allez porte volontaire yo moko muto benda sirène aya na vina comment ba sirène monsieur akota ba plusieurs portes na bango ba yaka mingi na bandira ba maya ko sukola ba zamba parce que ba sirène on a ba zami l'esprit des eaux l'esprit des forêts l'esprit de l'air ba yengaka sko ba lukaka au moni diable to esprit mabe akota kana via mutu te soki ofungoli porte te même atabi lobi ke soki moli mo bebi mina nzoto mutu ekenda musika te ezo luka porte et Luka porte. Alors ceux qui ont fungoli ba porte, on doit le plusieurs portes, ba plusieurs contacts. Où est-ce qui ba sirène ba kota ba via bato. Ba go kota na ba maya ko sukula. Yango na ba maya muso mona mo na ba tourbillon ya makasi. Ba porte est volontaire muso za lokola maman. Yango pa maman na peso konso boti mwana mobali ya muke, oboti mwana wa mwasi ya muke, pa moko mukula benga mona na yo mwasi nanga. Abenga mwana na yo mobali nanga to mama mwa mukolo benga mwana ba mama quartier mobali nanga aza wapi mobali nanga la muki non na ezana délivrance moko bandeko ba mona yango oyo jeune fille moko boye na village moko boye na tel so ba porte nene ba sirane ba kotaka papa wana zaki chef ya chef coutumier
Alors jeune fille nazaki mwasi kitoko abota masiko na quartier ndenge za ka papa na sokaliti ah mwasi nanga za ndenge ni mwasi nanga za bango ba omona ngo ka ba ventil. Oh Bible zo ba la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Auto déclaraka diable aluka toujours ko réussir sur à travers le tango siko ba zo ba mwasi nanga yepa zo benga mwasi nanga un jour avant na monde na molila bibo mono funga ngwa balai asombi lo suluka baji akibisa bango bina obala mwana bino samedi ba se pe yako bala mwasi na yo o mwana muke azaki na âge ya 3 ans papa azaki na 65 ans mais azaki papa misala mabe mo ba porte o ba mari de baba surenda ba mari ni ba kotaka à partir ya wana akoti soko moni mama ozolandanga omoni papa ya mukolo papa ozolandanga omoni mama ya mukolo azoloba mwana na yo aza mwasi na eto aza mobali na telemela ye mbala moko parce que za ba porte diable akotaka na vie ya mutu te soki yo fungoli te Job diable abande koluka porte makende kosenge pa nzambe da fungolaki diable abande koluka Pierre Yesu aboko fungola porte de diable akotaki te. Il y a des portes volontaires où il faut la terre, mais boti no ba fungola ko la ba cause ba biloko wana. Et moi si papa na kangisi biloko jour na local jasombi chassa sikla somini a pesi baba mais o bali moi si na pas bien na moi si na atiki. Nzoka te marque moko. Semence. Atie semence. Na vie ya mona kande balia loso wana bazo seka luka baje. Nzoka vie ya mona mwasi wana peba. Mutu musazo la nanga ba vie na ebe babongo na ba mama bongo ba mama ba seka ba 100 francs na ba 4 na ba 4. L'exemple ta bon pe délivrance. Kasi yango na zolo ba o mona ngo na pesa bande ko ba mona yango o mona mwasi kitoko ndenga zolo ba bi na silika ki o ba balisa ki yo e mbongo ba deveja ki yo ba pesa ka ba parana na yo nga na zoka te pesa nga kanda. Alors un jour chef coutumier tanga pesi mbongo wana pesi makambo tout esi mo ba seki nzoka na monde spirituel déjà impact alliance saline. Un jour bazu mona bakie na zamba de mama bakina kazamba na papa ba osala zamba osala minini bo nyoka uta munene baba no kata mama chicha pusha mwa liboso mama tika kisima na mona melisa mona kata pe mama chicha pembe na mwana nyoka ya ba kota na munuka mwana bani ko kota na munuka mwana mama siko tanga zo ya akuti deza nyoka koti me mukila le tikale muke mama tanga zo papa yaka akuta nyoka asa koti na munuka mwana papa bano gangela mama yo za soba nyoka ko kota munuka mwana ni nyoka koti na munuka mwana njoka ezalaki chef coutumier akota batu mingi alalaka na butu me nzoka papa mama oyebi batu mosusu bakenda libala me akenda na mari de nuit na ye akenda na sirene na kati ya libala sirene akokota na age ya 3 ans akoti na yo moza na 33 ans asali na nzoto no 30 ans na nzoto ok bokenda libala bolalaka na mobali bokanisi bolalaka 2 nzoka bolalaka 3 personnes bokanisi bolalaka 2 nzoka bolalaka 4 personnes pour mobali auta na mari de nuit na ye apart auta na femme de nuit na ye auta na femme spirituelle mwasi auta na mari spirituel auta na sirène boye bosanga na kati ya mbeto alibala bible bi mbeto alibala bongi na bato mibale mais soki komi déjà 3 déjà mbeto za suivi en fait Arnaud ndenge tuna na mwasi na mobali nani vraiment la porte d'entrée ya l'esprit wana ezala facile bango nyonso surtout tant to ba plusieurs portes au monde ba mibali ba fungula ba côté ya ba masturbation. OK, expliquez là. Masturbation, mobala fungula ya masturbation, manyuka, ko 500 manyuka, ko 500 mabilamba. Yo la tana la même tout est prophète. Papa na la te quand erreur zakina ignorance parce que le peuple est détruit parce que il manque la connaissance. La Bible dit que le peuple est détruit parce qu'il manque de kabelo parce que tout le monde a l'ingaz dans kabelo. Le peuple est détruit parce qu'il manque des androïdes. Non, la Bible dit que le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ce connaissance c'est athée. Il faut to fungula. Un prophète a raté un prophète a joué à makambo et à mourir parce qu'il a dit Bible il ne peut pas faire quelque chose sans avoir révélé son secret à ce serviteur le prophète. Si vous avez révélé le secret et pas le prophète, à combien plus forte raison vous n'avez pas révélé le secret au monde de ténèbres et pas le prophète pour que ça va ensemble. Batu balobi te batu bakoya na église na bino lelo bakoya lobi lobi basirane balobi pina basa et comme lokola ezalaka na ba je bo délivrer abatu te bon limbisa na expliquer yo ne place bana le plusieurs portes na ba manyoka na ba bilamba. OK oui ngana sala de délivrance moko muta sombi sous-vêtement ya mondela lataki yango mama ndengo zawa na ba ndikubozo la nanga somba sous-vêtement ya sika magasin somba sengle ya sika ya magasin tika na babiloko batombola oyebi moto alataki yango te bible lobi ke bato mibale soki balali mbetu moko bakomaka na chaleur bo moko oyo aza malila abenga moninga balala babisinga moko soki obendi yango ekatela mais soki osangisi yango misato ekoma makasi moko wana proverbe donc cela veut dire quoi
Donc, au sangisa mutu na mutu ko peut s'appeler chaleur. Ok. Moko. Donc, ce que je lamba moto qui a mundele. Aux yeux lamba n'importe qui a ndekona yo pour ça kabilo ko zo kabilo sœur ya grande sœur na yo, ya camarade na yo au tchena mutu. Aux yeux baté, il y a de porte et côté na moto qui. Bon, sur la savon, mon copain. Chose à un hôtel, à côté savon hôtel, ou à Soukoula qui va bimaki, ou à Soukoula qui va bimaki, drap ou hôtel. Bah, tu vas là qui ont 50 personnes, il n'y a pas eu, on a à quoi récupérer esprit. Parce que Marie de nous, va s'arrêter transmissible. Et ça, esprit est transmissible. Bah, tu m'as banga sida, bah, tu m'sou, banga maladie, et belé. Mais bah, à la ti préservatif, mais le mari de nuit, le femme de nuit, le femme spirituelle, bah, ça n'a pas de problème. T'es que là, préservatif tout là dans bon côté. Merci pour faire sa introduction na yo qui tapena malem na tout nos questions et bien là ba lobi ke ba sala nzambe bolexana ba na délivrance bino na ba deuxième noka lelo mutakoya lobi mutakoya ba esprit wana ka o se manifeste na ba femme yango se manifeste chaque fois. Comment vous allez expliquer phénomène wana ce qui réellement bo délivrer ba pourquoi chaque jour ba twana ka les mêmes personnes ko ya ba lamuka? Premièrement, il faut comprendre mutuana akoyaka chaque fois il faut ibayango omoni mbisi soki balongoli yango na mai mbisi ya mai balongoli na mai soki eza pembe na moto te calamité ebimisa kosu il faut tout le temps ezala pembe na chaleur ya moto po ebatela corps oyo asikalati alongwaki na mai akomi na milinga epesi ekokauka mais soki atiki moto donc yango yesu bible obi ke soki molimo mabe ebimi pa moto ekendaka mosika te. Problème ya bato les arani soki azwi délivrance mikolo na kimi église mikolo na lembi tango susu badema bamoni ke oui a lembi baluki bakoti lisusu tango koya lesu église bobengani susu lo bato bongo mona bango moko balongwaka pembe na chaleur zalaka tout le temps pembe ya chaleur yango moni fou de gadara tango yesu abikisa bi na okende wapi na landa bisika studio ozala. OK. Donc eza problème eza bato oyo bayaka bazara soka azwi délivrance anasimaka motema anabendana yo za musholinga ko nayebi yote mais na Kiswahili kiki nazeri. Mais est-ce que mal habillement ko s'habiller mal et ko ça peut ma porte? Oui, écoute ta ba porte pas microché yango na sikoyo yango na sikonde force ko sikoto ba sirène aza na rôle neza pour séduire nani je crois nani Michelle moko française nani Rihanna to bien c'est comme les nani française nani Donna Madonna c'est comme ça yé ninga bana tourner clip ningi mo pesa ba témoignage abano za ni ata bomoni alati bilamba azakini et tant azo balancer le limoli bisanga parce que ça la question eza ba mari d'une ba femme de nuit eza ba maximum sans tabou tant azo balusa le clip naé ba 250 000 démons bazo bimana sexe naé tant vous autres la clip naé démons ba moi zo zoé yango to mona ba mission muso mona ya bina ka balusa ka loketo ba mo c'est lui alors transmettre bino ba sirène alors transmettre bino ba esprit sans le savoir mais au contre d'autres bino tant au talier ka yo zoé baté mais déjà esprit na koti katina et au peso la tatenia mukuse batu ba tatenia mukuse moni lamba zuka ba lamba bi modèle wana la tiango tout ça et ça peut ba porte oyo. Écoute, merci prophète nayebi les introductions oui parce que zo ba makamoko za matata makasi mingi nani naye banano na ministère il y a délivrance il y a local c'est combien de temps? En tout cas na 8 ans na je peux n'attendre makamazami comment on est longi boité mais on a vraiment mi bangish parce que na bangi batu balanda moi 2 3 délivrance et puis ça va merci beaucoup. Kabala te. Azabe mibali baye. Baboya kaye. Mibali baboya kaye. Aha. Aze. Yo osala nini? Nakanga place ya règle na ye. Kaki basala opération 2 fois. Oh Seigneur. Basala opération 2 fois. Mais règle kaka. Règle kaka. Donc pandele okangina kobota na ye. Na kobota ali. Bala na ye. Akubala. Akubala. Ndeto debisa ye likamba mbonga ko déverger papa na ye pe akabona piété
Ndengala ko aye kusangisa. Akanga ye vine kotika beboye. Kotika na bebo. Kokanga ye wa. Kokanga ye. Chai kwa na ye wa. Asamali na ngomba na shamba wapi ne bochai. Manzingi. Na nzete. Na mboka ni na village nini? Na bado. Na bado. Nde bote na nzete. Na mai. Esali mbula boni. Banda bokanga esali mbula boni. Sema katika jina la Yesu, loba na kombo na Yesu. Wita déjà depuis le Kangai. Kangai azana 15 ans. Azana 15 ans. Akonsidéria 22 ans. Leo mako utuna ngayo nani na utuna ngasia. Botika. No yo nani? Na kotuna yo nani? Kaka mabelo lali na komande yango e banda kopela moto e bayo siko sali. E bayo siko sali. Andosika. Andosika. Go. Atilia. No, Samboro tu sepaya. Okima. Toka. Atilia. Kende. Bima. Kanga bima kende. Go. Nasaka robo sakayama. Catch. Tikai. Tombola maboko mibale likolo mutu na mutu azana problème na ye. Tombola maboko ozo prier pour na problème na ye. Yo nani na nzoto? Allez, banana ba. Na lo berelo. Lo ba yo nani. Hey, yo nani lo ba. Yo nani. Nani na nzoto lo ba. Pesa kombo na nani? Yo mobali na nani? Yo mobali na nani? Koma, pesa kombo. Lo ba. Ozotika esiko. Otika ye. Yo nani? Pesa kombo na. Na kombo na Yesu. Pesa kombo na. Botika ye. Yo kombo na nani? Yo mobali na yo sani na nzoto. Weko sani na nzoto. Lo ba ma no tumba na moto. Weko sani na nzoto. Yo nani? Mezoni. Aloko subo lo ba alo. Oso sika siko na moto. Moto. Loba. Pesa kombo na yo. Pesa biso kombo na yo. Vandi wa. Weko sani na nzoto. Naza pesa ya mibali misusu te. Na mobali na ye. Mobali ya butu Oza mbula nini? Wewe ke nzoto amona moso zanza ndoto ya Saint-Esprit. Ale siko na zo benga na siko zo bima na cri de joie d'agitation. Allez, badopela. Allez, bima na tumulesi. Allez, bima. Yango kotaki na nzoto na ye. Au nom de Jésus. Tomola maboko na yo. Loba esprit nyonso ya kindoki. Oyo kotaki na nzoto na ngai. Yo molimo bato bakufa. Tika nzoto na ngai. Libere ngai. Yo demo ya mai. Tika ngai. Yo demo ya zamba. Tika ngai. Yo demo ya mupepe. Si nous sommes arrivés à la fin, on les a battu balandi pour que baïeba monto azali bosso na bango oyo nkolo azo se présenter bango monde de la fin na yo to continuer toujours quand on fait monde de la fin et puis numéro na téléphone monde de la fin ngeza par rapport na ba couple bazonyo koma mingi mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien
mobali oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesitana